Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Bonjour, bonjour bana Nzambe. Ezanga mama Elijah Nathalie. Mbote na bino bande ko na ngai. Bana Nzambe. Na yeko partager na bino mwa lisolo muke, mwa mayele muke. Oyo Nzambe makambo alakisaka ngai apesaka ngai. Yango na partageaka na bino bana na ye. Nga boye naza na balabala nazoke na musala. Mama Elijah boye nazoke na musala. Bana Nzambe. Mbote na bino partout no bino bozwami. Mbote na bino partout no bino bozwami. Na kansa bandeko oyo botalaki video moko na salaki le nazwaki problème na makolo na bandaka kotamba na babeki. Na ba instruction Nzambe apesaki nga avant problème ane yela ngai. Nzambe alobaki na ngai ke funa melaka aspirine na melaka calcium, magnesium na kombo mususu beza makasi na kangaki yango te. Na kansa bandeko mingi botalaki video ane nazwaki problème na banda otamba na nazwaki problème na makolo na nda otamba na babeki na salaki video wana ona na tala yango te tala yango za na kati na YouTube. Après sikoler problème na kolekela nga na kansa lekalaki 1 mois bien 2 mois mokolo mususu na vai na cuisine e mulimo ebandi kosola na nga neti solaka na ngai. Mulimo zoloba na nga omoni ndenge bino bato boza wana ba maladi mususu tozali kobela na banzoto na biso. Ba maladi mususu tozobela na banzoto na biso ezali po tozala ba manque ya ba vitamine na nzoto. Donc ba manque ya vitamine soki ezangi na nzoto ba vitamine mususu ezangi na kati na nzoto ekokoze ba maladi na kati na nzoto. Soki ba docteur moko bokolanda nga awa boyebi makambo na likolo banga naza muta molimo nazwaka pa ya Nzambe na molimo mpona koya kopesa na bino bana Nzambe ko partager bolamu notu bana Nzambe ba bénéficier yango. Lero yo mwana Nzambe ozali kozwa bolamu ya message oyo oyeba ko partager yango na bana Nzambe nyonso to po te ba bénéficier nango. Ba maladi mingi tobela na nzoto na biso parce que tozangi ba vitamine. Pena ko senga na bana Nzambe nyonso to oyo koyeba ko sala message oyo avant mela vitamine moko lingi ko mela na nzoto na yo consulter na no docteur na yo consulter docteur na yo oyo nga ba kesi na tangi magnesium calcium na aspirine Nzambe mutalakisaki nga na mela yango. Après wana ndia koloba na ngai ba maladi mususu ezali kobela après 2 mois le na bilaki maladi wana makolo ngai déranger ki ngai molimo alobi na ngai ba maladi mile ezali kobela ezali kozanga manque ya vitamine na kati na banzoto na biso yango ba maladi mususu bana na Nzambe ezali kobela. Oyo ezalaki mama Elijah Nathalie na ko partager na bino mwa bolamu oyo ngabo naza na nzela musala nazoke na nga musala. Nzambe abatela bino a protéger bino a bomba bino. Bye bye.